Et le quoi makasi toza nango kaka tribalisme. La haine. Oyini mutuboyi, oyini kaka. Toko suki saye, toko suki saye. Suki saye indien na mona. Suki saye chinois na mona. Tina ba YouTube to sala. Musala la bino ezalaki kaka et indi. Vous ne changez jamais de thème parce que vous n'en avez pas. Monsieur le Président, c'est vous le magistrat suprême de ce pays. C'est vous le commandant suprême de ce pays. La politique qui doit être exercée, Ezaya yo. Au Lobaki, aux États-Unis, tu dois déboulonner. Bah, parachever le président la Durkab Kamere que tu dois déboulonner. Malgré la réaction à Kengo. Kengo va réagir, moubutiste de première heure. Le président de l'Assemblée provinciale, Yakishasa, le pasteur Godin Poyi, ma question a posé qui est, nazo zelaka réponse. Mais félicitations à Ndenge, à Landeli, ancien président Nsingi, c'est à Koti Boloko à Toloba. Congolais tellement mabe koti kati na ye na satan komi ko banga Congolais. Juro ko mona micro banzela kakaboye muyibi ya iloko oyo ko salisa des milliers. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci beaucoup d'être devant vos téléphones, sous télévision, parce que la technologie est avancée dans poto. Là, on a Kinshasa, Ezali, on a la télévision, Oyo, les un ordinateur directement. Pour la Kolanda biso. Bon, on a une question belé na mitu na bino. Mais biso tu n'as pas patrouiller toujours l'information pour te mettre bino à temps et à l'aise. Retenez une chose. Le seul qui va diriger pendant ces 5 ans, c'est le président Félix Tshisekedi. Bon revêté. Oh, bah, le kotaki est belé na assemblée, bah, kotaki est belé na boye, na sénat. Il n'y aura personne pour diriger autrement. C'est le président Tshisekedi qui dirige. Pendant 5 ans, Batutu na Mulongo, Barobanda Kosala Oye à prévoir, na pouvoir na ye. On ne dira jamais l'administration du Sénat, l'administration de l'Assemblée nationale, l'administration du gouvernement, mais c'est l'administration Félix Tshisekedi. La plupart du temps, les Congolais tous agités. Tous en maîtrise, hein. Sauf que moi, sango, on perturbé. Et bien, le biboye, koutou, bon ça l'attention, bon ça la provision, bon ça nandaku. Ah, tozo, tomora qui va camion, 1844 camions, et qui tisse ba commando, ba outil d'Angola, ba le biba kobanda ko kota ndako ndako ba sako sasa. C'est ça les informations que vous avez. Jamais. Ça fait 20 ans et demi que je viens à Kinshasa. Na yokata sango moko ya que rumeur et tamboli a bien. Ya que non yokaki. Babandi ko sala misala malamu pour mboke kende liboso. Exemple Mouké. C'est le tout premier président de la République. Oyo, na sanza moko bandi misala. Et puis visible. Ça devrait vous émouvoir. Ça devrait vous secouer. Il y a que les soleils comme kaka, avenue Télécile, rien du tout. Ce qui vous secoue, vous, et ça, information à l'Ukuta, Oyo, Facebook, Bandeko. Batoyo pesa ki ba information à l'Ukuta, oh John Nombi, Balobi, à côté là qui président Bikina chance et tout ça. Je n'ai pas peur de dire information et la Mouka Abimisaka. Le président vient d'envoyer le général John Numbi na Katanga pour na nungu ezakuna mobule ezakuna
atendi ye. John Numbi alobi te ke nga naza général ya Kabila na kokende te. Il est parti. Nyonso oyo akosala te oyo le président Félix akoloba aozala libanda. Le président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, le pasteur Godin Poyi, ba question na posaki ye nazozelaka réponse, mais félicitations na ndenge alandeli ancien président Ntsingi te akoti boloko ato loba pona muyibi ya biloko aleta. Mais nazoko senga na Godin Poyi, président ya assemblée provinciale, kaka kuna na kati miyibi eza ebele elandela bango, faut pas les laisser. Et puis na kosenga na yo Godin Poyi prouver que vous allez mwana ya Nzambe, tu prônes la vérité biblique, tu as sens Christ pour ton modèle, tout royo bo contrôler gouverneur ya yo na suke siwana. Juro kolinga opesa nga réponse okobengisa ngai. Congolais tellement lingi mabe trop na vie na ye, bayokani pe bakotisi esprit na bato ya travailleur ya OVD bayibaka nsima oyo ezosala nzela. Tala niveau tozo inquiété Nzambe. Congolais tellement mabe koti kati na ye na Satan komi kobanga Congolais. Oyiba Paul jour komona micro banzela kaka boye muyibi ya eloko oyo kosalisa des milliers. Naza kotuna Jean-Pierre Mbemba baboya ki azala candidat retenu comme candidat président balobi asalaki mabe ba condamné ye. Mais bato aseni ba candidat ebele gouverneur bana ba dossier mabe kaka ndenge moko ya Jean-Pierre Mbemba, mais bobo welaki bango te kozala candidat. Nanga bolekisaki bato wana tokotanga kombo awa te boyebi ba mabe bana ba dossier mabe, mais botikaki bakomi ba candidat, parmi bango bamusu bakomi ba gouverneur. Siko leson nini bopesaki tango boboyaki candidature ya Jean-Pierre Bemba bondimi ya ba oyo? J'ai compris une chose, soki lelo tokomi na niveau oyo eza Mobutu na bato na ye bokoki kowangana, parce que bokanisi lisolo ya ngbanda esili te na koyana ba preuve tangible. Na uzala lokola ye te depuis aloba preuve tangible emonana te, parce que na kozongela likambo ya Rwanda Zamboko naza koloba na bato musu baloba il dit ceci, il n'a pas de preuve, il n'a pas vécu avec lui. Toi l'histoire que tu relates, tu avais vécu na période wana. Naza kotuna bino bato bosoko mona ke za normal Rwanda Zamboko boya koyebisa nga za na pays nini pona nini naza na poto te akimi nini na poto. C'est pas intéressant, mais nakosila na ye na prochaine fois. Naza kosenga na président Félix batu tu baleki ba gouverneur o bazana ba dossier mabe papa tika bango bafanda d'abord nyen bo banda justice na bango bakoki jamais kokende kofanda bakotika jamais kosala mabe, parce que balobi basalaki mabe makasi contre cette population, mais va se retrouver gouverneur bakomona que vina bagoy kozalaka ndenge wana tous les jours. Monsieur le Président, c'est vous le magistrat suprême de ce pays. C'est vous le commandant suprême de ce pays. La politique qui doit être exercée, Ezaya yo. Au Lobaki aux États-Unis, tu dois déboulonner. Bah, parachever yon a président la Durkab Kamere que tu dois déboulonner.
malgré réaction à Kengo aza ko réagir moboutiste de première heure baye ba encadrer Joseph ba PC ba stratégie tout makambo tout eza ko salemawa impère nde spécialité na ye erreur ezalaki ya président le feu Laurent Désiré ndenge alobaki alimbisi ba mouvancier mususu akarisaki ba ko changer soki lelo nzamba zongisi na bomoyi aya kotala bato alimbisaki esika ba mamingo mboka mawa. Monsieur le président Félix, la population tout entière est avec vous. Résultat au Ebimi na Kassa oriental est un résultat imposé par la population. Ba député ba monaki déjà que Moulouba andenge mususu ata bozo kufenga ye Taliban résultat Taliban yango de PCML balobaki oyo ya FCC koleka awa na Kassa oriental aluka place ya ko gérer aluka place ya ko fanda nde babangi nde maweza Junes abimi mieux vaut que muntu mususu ya FCC. Mais na ba province mususu botikali kana maloba botelemi kana maloba. C'est très important. Batou yo ba memaki sincèrement je le dis. Bozo ko condamner mingi bozo ko tire ko komati lelo yo ko komelanga ike bon pour nani nous analyser le président Kabila na ibisa kibino que il n'est plus président de la République. Mais je vais vous répondre que nyonso bomona ki tout autour de lui ezaba mouvancier ya Mobutu. Nyonso azalaki kosala eza sous l'impulsion ya ba mouvancier ya Mobutu. Bato yo bapesaki idée basala pe FCC kaka ba mouvancier ya Mobutu. Bokende kotala pembeni na ye banani baza wana. C'est bizarre ce comportement. Je n'ai jamais vu bato yo bazangi motema ya pays na bango. Bazangi motema ya population ya za ko produire bango ba ko lia. Bazangi complètement. C'est le mal qui les intéresse. Nalo bien. Bato musu ba yisinga papa tika. Eza bato ba koti ba science occulte. Mama tika eza boyete. Mindele eza na science occulte pa na bango na États-Unis wana formation telema. Ba ko diriger mboka na bango ndengini. Population zolia bien, ezolata bien, ezovaquer na ba occupation na yango, baza sécurisé. Oyo siko science occulte ya modèle nini, oyo ya ba noir, ba ini ko inati na nzete. Oyo science occulte nini. Monsieur le président Félix, dans un état chaotique, Dieu vous relève comme personnalité charismatique. Il faut prendre des décisions impopulaires. C'est tout. Comme vous avez promis de déboulonner, déboulonnez-nous ces gens. C'est pas possible. Na gestion abatoyo, tokomaki na SNEL, à quelques minutes, il y a match ya minene, bakati kurabo kende ko négocier na bango bazongisa. Na gestion abatoyo, dans une rue de 300 mètres, vous avez au moins 12 églises à réveil. Vous avez au moins près de 30 terrasses. On s'en fout, il y a kotanga ya bana, on s'en fout, il y a que mutasala ki musala journée mobimbe fo alala, tapage diurne et nocturne et belé. Gestion à FCC. Nous n'avons pas peur de le dire parce que finalement nous vivotons à cause de Nabango. Bozo ça la fête que tozui ba gouvernement presque nyonso et aussi mbaté. Vous devrez normalement avoir honte, vous humilier. Au moment ngai soki moi c'est nga kangi ngai la main dans le sac. Mobali nyonso normal ayoka ka soni akitaka abandi kozonga na ndako attend abandi ko sala oyo ndako na esengeli et consentir mais bino bo motema makasi bozanga soni. Vous avez détruit ce pays.
tango tambolaka na ba limousine ba grosse pointure ozotala pe boye salité de part et d'autre oza motema makasi oza koleka okouta poto oza korespecte okomi kaka na njili longa na nzela longa na mokonzi baobeta bato mpo yo oleka mawa. On va vous déboulonner. Congolais boyokisi monde soni. Parfois on t'a ça la Facebook azoloba, je n'ai pas fait ça pour ça. Congolais depuis boyeba technologie na poto avant comme la biso, vous ne dites rien de bon à Facebook. À part ko finga. Bon comment ba problème na bino eza na kati. Boko bimisango na Facebook mawa. Ndelo ko bakende ko luka na poto yango wana. Vous injuriez facilement. Vous dénigrez facilement. Vous faites des Photoshop. Vous sali mutakala, bokosi et les gens aiment regarder. Tina ba YouTube to sala. Moussara la bino ezalaki kaka et indi. Vous ne changez jamais de thème parce que vous n'en avez pas. Et c'est kaka et indi. Wera son ba uti ko betaye asuki et indi. Jipe ayo jibe piada yo kisoni et indi. O nyoka longo akimi kishasa po na likamwa masia bato et indi. Oh, Koffi Olomide, bakangaki mutakala azoloka, ba musicien, et indi. Vous mentez partout. Vous êtes arrivé ici, vous avez menti. Et Vital Caméra pesi d'autres, il y a 150 000 $. Nalobi, hein. D'abord, Vital Caméra kozanga 150 000 $. Moutou nabino yandeni. Azaraki deuxième personnalité en beaucoup. Moutou nabino yandeni. Botala ba ivoirien, ba pesaka. Ba comédie a bien, on sait qui on se peli. Ba pesa ba information a bien. Ba mindela ngo basala ki loko des bonnes informations. Vous c'est so fungoli ka Facebook okokutana na injure, okokutana ba ofinga. Au moniteur na yo, au lingiye, OK, vous allez aller faire l'amour, au filmer ye, au bimi sur la Facebook congolais mawamingi. Comment Dieu peut vous aimer, vous? Comment Dieu peut vous aimer? Bon, comme il a dit solo lukuta, muke, oh, oh non, Félix a pris en otage, Koutou a signé, na Rwanda, Alinga Pesaye Mabele, contrat le maire s'il y a remera, et comme il y a Félix, oh non, ridicule, vraiment ridicule. Oh Rwanda, occupation, natuni ah bah oh ça là bah vote awa. Bomoni biloko Congolais a voté. Bomoni ndenge Congolais a voté. Est-ce que ça ba Rwanda ba utaki na Rwanda ba yo ba voter les biso bazongi? Vous exagérez. C'est le fonds de commerce que vous avez. Mensonge sur mensonge. Awa Libanais ko betisa mutu fimbo. Les Rwandais mutu aye abeti fimbo azongi na Rwanda. C'est le Congolais lui-même. Alobi nazo protéger Libanais oyo. Aïba tenga na protéger. Abeti mutu. Balingi bakanga ye Congolais aya bimisi Libanais na prison. Pri Congo Libanais c'est le cas na magasin. Ba pese eloko malonga te sac ya loso. Ba boîte à conserve na $500. Colonel, taux général. Mawa. Comment voulez-vous que ces Rwandais-là vous respectent? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, s'il vous plaît. C'est vous-même qui fabriquez ba ennemi nabino. C'est vous-même qui vous ridiculisez. Congolais Congolais là yé nègre ka fait ça boye au pays c'est ça bon on a fabriqué outil ba Congo bana boye ah biloko na bino na pampa ba wana le même café indien azu ya elié a kumbisi yango mawa zéro
Ngana boyi le soleil à montagne ko betranga na mateye les Rwandais on fait foutez-moi la paix vous mentez. Je voyage de temps en temps quand j'arrive à Goma au côté Giseni au moni ndenge biloko akolia ezo uta Rwanda eza kolei sabiso awa. Quand je suis chez moi au Katanga, j'arrive à Kasumbalesa au moni ndenge Zambia ezo kotisa biloko kolei sabiso awa. Quand je suis à Lufu, au moni biloko ezo uta Angola, basa ko kolei sabiso awa. Nous ne foutons rien. On est des fainéants, on est des paresseux. Discours de Tsikadikaka, Bayinibiso. Nous nous comportons comment? Bozoï ba ciment. Oh, yozo sarazela na bino. Na venu sayo, oh, toligara Tshisekedi te. Alongwa kuna, bazui salite, baye kotia na makadam ya sika, s'il vous plaît. L'étranger regarde et dit nyama oyo. Toko sale ndenge mokolo kola za nyama, to traiter lokola nyama. Lelo kwa makasi toza nango kaka tribalisme, la haine. Oyini mutu boyi, oyini yekaka. Toko suki saye, toko suki saye. Suki saye indien na mona. Suki sa chinois na mona. Na poto kuna bato mingi bakangama na Zaventem, mingi bakangama na Roissy, akiti na avion, Congolais mutu azo ko signaler que oyo azana mikanda ya bien te. Mendingari azo protéger ndekonaye. Nous sommes nuls. Nous devons nous amender nous-mêmes. Tina église. Vote ya Félix Eleki awa batu bakabwana na église tilelo. Vous entrez à l'église, bozaka kandege wana. Mauvais jusqu'au trognon.